50 euros bakayanga suki oyo. Donc mois de juin, juillet, août. Dans un basonga noir na juin, basonga ya jaune na juillet, basonga ya rouge na août. Donc il faut na défaire ango, na kanga lisusu na bino 50 euros ya tout oyo. Na préféré ko somba perruque. Na olata ba perruque qui coûte 30 euros, na poste partout ici que vous allez. Donc so otinda 40 euros, perruque combien yo. Un instant comme ça bomona transformation ya la championne m'a dit qui n'a donné quand on fait la kema fumé. Voilà, la salon na zola taper. Pour le quoi basonga ezali, il faut nini makasi. Voilà, on a la savine. Ben voilà, au moins on déni. C'est plus que du pétrin. Voilà. Oyo, comme vous et toko, et là, 13 x 4. Là, il y a pointi coin. Bon, mon yango. Donc, il sera sur 40 euros. Et quoi, il y a la poste. Et comme le pan. Donc, la perruque coûte 30 euros. Plus 10 euros, il y a poste. Pour la pièce, il sale 40. Voilà, si manango yango. Donc, les gens, il a normal. Et ça, la valeur, il y a 26 pouces. On a battu la perruque. Donc, voilà, vous commandez. Les perruques vont à 30 euros. 10 euros et la livraison partout ici au Fandak. Au Fandak, en Suède, ça va coûter moins de 10 euros. Donc, il y a 40 euros aux 8 perruques. Oh, yo, ça, il y a bamboula, na bamboula. Dans la question de cheveux à 50 euros. Ou il fait un mois, il faut na fongolango. Donc, nous allons apprendre à être des économistes. Tout yo. Souki, exact. Tout bon, ma perruque. Oh, il est toko, il bosso, na si marasta, na tokanga, donc tu as des photos. Suivez. 30 euros la perruque, plus 10 euros livraison partout dans le monde ici aux allez. Modèle Oyango. Les bosso, maboko, na sima, ils rasta. Donc voilà. Retour à l'authenticité. Femmes noires, femmes africaines. Waouh, c'est du pétrin. Pour ceux qui marron, pour les marron, couleur marron. Donc, si vous allez bien, bon, ils ont que couleur est marron. Voilà, waouh, comme je suis belle. C'est à 30 euros, plus 10 euros à livraison, et ça 40 euros. Avec 40 euros, Perico et Comélion Nandako. Passez vos commandes. Oh, il y a marron, je suis soupé, mais il y a couleur. 30 euros, plus 10 euros à livraison partout dans le monde ici, les Perico et Comélion. Passez vos commandes. Femme noire, femme africaine, vite fait. Attends, vous pépendez, donc vous autres, donc c'est effet naturel. Effet naturel. Passez vos commandes. L'histoire des journaux de Kina TV. Baboyanga pona bambika baboyanga pona koyeba kosokola nzoto na biso basi te. Mama Dikina na eko beta lisolo ya vinanga parce que biso basi il faut to yekola kozala humble na landa ki yo na tongo na seki na mikanisi ngai moko. Des fois ce qui mobala oloba ki oza solo qui ça ne va pas, il faut to yokaka. To linga ko longola na position ya défense. C'est fi mon cas. Na bambika. Na koyeba ko sokola te. Malgré solo na nzoto. Mais nazo tchaka mundoko. Lelo. Libala wana ifanda te. Et puis na kenda. Bisika mususu. Mobali mususu ya ko confirmer ngo. C'est là où j'ai cherché l'aide. Mais c'était déjà trop tard. Bonjour, bonsoir, ça n'est pas l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre Madi, Dikina donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na abonnés sur Dikina TV partout dans le monde ici Kabozali. J'ai dit bienvenue à ma nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille. On parle de tout sauf rien. Sans oublier ma sponsor officiel Dikina TV. Héros dans l'ombre, papa là, maman, la fondation de Dikina. Dollar, pound, euro et le coupam. Bongo kwanda na franc congolais. Yom to soutenir kanga spirituellement, financièrement. Tika ete nzambe na ngai banako. Pambola yo. Heli kambona mbika. Ikambona kuruji. Ikambona kozanga koyeba kosokola. Abi mama. Naza mwana ona koli mingi na poto. Na koli vraiment na poto. Na yaki bo mwana. Na yena mama nanga. En tant que jeune fille. Nazalaki na ba copain. Ya ba ninga âge nanga. To bande ko pota na ndenge wana. Kuna likambo solo ezalaki te. Mais tellement trop de déceptions. N'a pas un blédard. N'a pas un bon tonton congolais. Et le Messie, qui n'a pas procès. Donc, Mukanda n'a pas quitté. Mukanda n'a pas ça il y a 3 mois en France. Donc, Mukanda n'a pas quitté. Donc, il y avait ma mère qui ne voulait pas de lui. Il y a tous les gens. Mon entourage qui disait qu'il était venu juste pour me soutirer le papier. Donc, j'étais l'Ikolomoko, na kati l'Ikolomoko, l'Ibanda. Mais j'avais aimé les mecs. J'avais vraiment aimé le Messie. La linga qui bleda wana. Maman, les kambu oyo, et koma ki kotungisa relation na biso, na tikala jamais koyoka. Et pas ba copain on ande ko bimara bango bana o ba botami awa, bano bakuli awa et tout que non. Donc il fallait na tout na mutu nde alakisanga nde basukolaka.
Maman dit qu'il n'attend au bal à Ebsinga, il faut tout na mao solo na maman à l'action de basokolaka. Na zo qui est trop personnel. Na zo qui est trop personnel. Pourquoi? Parce que na yoka qui tellement ma solo, il y a ba bleda, il y a mi balo bayaka comment baza ben poli, comment ba nga traiter basi comme si on était hein, à l'époque ancienne. Donc na yeba na ko s'attaquer na et puis ko se défendre. Mais na ye komona au fur et à mesure et comment qui était pour mon bali à kende nangai pour to beta match pour les terrains à maboulou la bite à la colle les supporters méchants il faut les gars amener la masanga donc il faut azala soulé et pendant que aza soulé au mona azo umela mingi azo zo temps pour aya naza si bozo comprendre bande ko des fois bana pe balandara likina to lo bana ba code tonton la biso a bleda a commencé à tant mingi donc ce qui est à la habitude ya kozala kaka kozwa 5 minutes c'est parfait et pas ya ndeko na biso ya mwasi a comment ko wumela ayebi si pe la fille alobi na ye que non tu es trop froid je te sens pas et cela m'empêche à me jouir. Cela m'empêche à venir tellement aux âmes lili. Donc, ils ont ça là qui na wumela. Donc, et pourtant, na wumela kati. Tu vois? Allez. Et pelisi du sous moto na nini. Na bolingo na bango. Ye moi na ebika kite na opesa mukanda tellement mama na bango na ngonga nyoso ye wana ye kozwa mukanda ye wana mobali mabe atiki bana na Congo na mwasi abi mama dit que j'étais tellement polluée par des conseils et beaucoup de choses donc je savais plus quoi croire et pourtant il avait raison ndeko mobala comme komela masanga pa bimana copine donc il faut tia bongo na tour ndeko mobala ebisi mwasi ke azama lili. Comment quelqu'un peut être froid? Mais là, à l'époque, je ne savais pas parce que j'ai sorti qu'avec les amis de mon âge et ils n'ont jamais déclaré. Avec un blédard, c'était tout un problème. Je ne savais pas m'entretenir, nazalaki na solo, et il y avait des histoires. Donc, ma cambre belé, comme maman ne le met pas. Donc, moi-même, je me suis bâti kaka na koyeba ko se défendre na mundo comme na tikala ki ko bongisa. Maman dit kina yebake motu azana problème à papier mais à boinga azana problème ya papier à boinga moi je mettais la gueule je mettais la bouche na oyeba jour moko tozalaki en amouré to silisi ko sala makambo oyo mikolo ba salaka tango le blédard à se retirer. Ok? Tango blédard à se retirer bande kunanga. Donc ezalaki lokola azui diplôme d'état na nzete ya likemba. Donc nzete likemba ezalaki tout blanc. Tout blanc donc ce n'était pas joli à voir. Nde mobala yebisi mwana na biso ndeko na sa mwasi tu vois ce que je te disais une femme propre ne peut pas avoir ça là, ça peut pas se faire. Moi, sois propre et que ça les m'a beauté. La fille s'est défendue encore pour dire que comment c'est que ça les m'a beauté. Moi, j'ai joui, toi aussi tu as joui. Donc, pour naïe, le coup naïe pas yaki, mobile pas yaki, ça rend sali michtoura. Et ça rend sali épaissi, nesclé, donc c'est normal. Mais mobile à l'obi qui est normalité, moi, c'est propre à cause de la beauté. Donc, bref, ils allaient qui bambika. Ndeko moso la yoka ayokate esali ke yena mobali basali nini bakabwani tango bakabwani ameka ki deja elengi ya ba bleda komeka elengi ya ba bleda akenda ki suko kweya na tonto ya bleda et le même tonto ya bleda wana azalaki kana même problème ya propriété ndeko mwasi mais atikala kozwa problème itena ba mibali ya age na ye bano bakolaka aba wesh wesh po ba omo basokolaka te ba omo ba changer kaleso na pasi kunezala kaka kota to le katonyata donc voilà a kesu ko linga mobali msusu ya bleda et pas ya bleda wana ezalaki même problème. La fille avait des problèmes ya bambika wane bande kusala ye azala malili mais ayeba kitendenge ni basokolaka
ayeba kite ndenge nini basala nini basokolaka tango akepa mama na bango quand même parce que tonton malgré azalaki blédard azalaki na ye mwa posé boyebi ka mibali bamama balingaka soki aza na mwa motuka asalaka mwa mosala mama yebiki ete awa profit eza te boyebi bamama congolais boyebi biso bamama congolais nde tozalaka nde mama na ye ayesabi mais c'est pas un problème peut-être osokolaka malamu te abandi kosokola mais kosokola wana ya misapi te tonton blédard wana akie lisusu oyo mobali ya misatu mobali ya misatu nde penda yaki kolakisa ye nde basokolaka nde batiaka misapi nde babimisaka mama dikina. Moi je savais pas, ma mère aussi m'avait dit que basokolaka ndenge wana batiaka misapi te, mais problème na ngai bandaki kaka kozala, je savais pas quoi faire. Mais le monsieur, troisième monsieur ona yaki kolinga tanga yako kutanga na ba problème ya ba mbika biloko ya pembe zalaka basi, il m'a montré ndenge ba sokolaka. Donc ngunzami okoti misapi oza ko sokola. Malgré quand je dis à ma maman m'a dit non, bongo te, maladie, cancer, nya bandeko. Yangwana mama dikina beta li solo nanga. Tozalaka humble. Na yaki ko mikitisa après combien de hommes. Quand j'ai compris que j'avais un sérieux problème. Ils allaient vraiment problème, problème. Parce que mon bala les bossa koyoko sala blédard, yami balé blédard, même problème. Même problème qu'on en a c'est, yami satunde. Na tuna qui est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu sais comment on peut faire? Alors pour que babiloko izalate. C'est là où il m'a montré comment introduire les doigts là-bas pour na kobimisa bambika. Alors, c'est fi mon cas. Yango biso basi tozalaka humble. Ce que ça na mobali alobi no monoko eza solo ndima. Alobi ozo bimsa solo lo fuki ndima. Ozana solo mapeka ndima. Totika kako se défendre ka ote. Ezana ngobongo te. C'est que yozo olingi libanda. Non ma chérie, il faut écouter, essayer d'arranger. Ça sert à rien de vouloir te défendre. Si c'est le cas, oh bon, ça ne situation te. Yango wana na lobi boy bande ko bozibula makutu bien mutu na mutaza na nzoto na ye ezana basi mususu bazana banzoto ya luzito azana nyar na ye nyar eza mukongo trop luzito mais ezana mwasi mususu azana nyar ya batopoke très impoli lokola anima kwa kala soka simbi ko fula mbika mama osambwa. Donc bakoko na biso banda kokotisa misapi bakufaka na bakancer te ba mama na biso bakotisaka misapi ba makambo yo o to yekola na poto ngai na talaka na nga contre ngai penza na kongola kana lambulaka nde to lambulaka sani. Pourquoi? Parce qu'on m'a appris ça. Balakisi ngandenge wana balakisa bayaya balakisi. Donc voilà, mutu na mutu azana lolenge na ye. Yole msusu liaka ba yogurt, oliaka ba miliki, omelaka ba miliki et tout nyoso tu wana. Ça peut aussi causer trop de mbika. Ok, mundela liaka salade liaka tomate, tozana nzoto ndenge mokote. Et puis mobali o déjà yeko liko bimana mwasi ko ya kotisaka msapi ya balu saka. Abimisaka mbika ya. Bandeko nanga. Pour mibali, balobaka te. Yebisa karakete par rapport au contrôlé. Moi pas connais, moi demander. Moi c'est que moi je sais. O balaki sanga ya kotia musapi. Soki yo yebi ya kotia musapi te. Mais ko ya ko yebisanga te kotia musapi za mabete. Koko na biso acha, arrêt koko na ngacha, maman na ngacha, maman je suis en train d'introduire ngonga nyonso. Donc pour dire que cancer biso ba malade na to yebaki yango te bango moko ba mindele kolo ba cancer ya kuna ya echechera. Donc pour dire que nga na kotikala na position ya kotia misapi ya ngonde pe nazo lakisa bana oya basi. Et ben voilà, ndeko moi ça lobi tozala humble. Ce qui mobali lobi koza solo ko sambate loko yeba ndenge nyoko sala po bongisa ye mabali kufaki ya cause ya bambika. Natuni mutuna. Oza pour musapi ou contre musapi?